Mais batimi balobaka nga na uchepa nga uchepa mabesité. Nga bimi na ndenge na ngai. Uchepa mabesité. Lolo pour ça bat balba ke uchepa mabelelis. Tant soit tout ba comprendre ndenge na yembaka tonalité vie. Mamaka ga ya uchepa nga uchepa mabesité. Mais quel est ce monde bon non ndenge via yemba na ndenge yemba to ba si réellement o yone nani a tricham ninga to be nani za idolation moninga. Merci. Zunguruke ye amotema. Maman na lelie pasina. Makolo bate explique ya koleka lobaka ke banani omona ke yo sepelaka na bango soka zo yemba. Nga penende na sepelaka na Baptiste na biso ba folklorique. C'est pas mingi na vie na bambo, c'était beau chanteur. Bon chanteur moi Mukeza René, troisième maison de Zulu Mamba. Bon comment ça s'appelle nani pas né. Oui marque. Bon nga na yebiete, bo surtout te pas ba paramètre biso bata Équateur ya zate. Ya za botami na Kisasa. Biso botami pasira mboka. Tuende Kisasa ko ya botami na Kisasa. Ya botami na Kisasa bino botaki mboka bo prendre déjà musique ndenge zala kana ndenge zokini. Bon, boazane muto azobetane musique ya. Zaki tsezo bo. Tellement ba kulaka so pe ba vani bona so ba séparer ba ebike ana musane malamu. Bon musala muto jamais ko critiquer yango. Itimaka na musane batu ba otala. Ne batu ba pressé habiter a oyete oyete. Ne batu nde ba yeba ke tout comme ba fanatique. Ne ba onde ba yebaka. De biso tellement ba leader moto yeba exact. Merci. Na bateau tu bazo la album la biso zako bima bientôt na 7e mois c'est que na juillet bo zako bima bazela yango ba bibilo wale yango na moto te loko fait bela moto esili to liango à l'aise c'est to liango ya moto c'est que ko bela bien te il faut de bloc zo lambama do bazala calme bazala to zo lamba biloko za lengi to boyki betaki biloko manza te de tomber tableau mon peu que tout là ma bleu mo que base là-bas balia et comme appelle pio Voilà, bonjour, bonsoir, je dépendre na air aux Libaku Kitoko ya Kolanda Bisso na chaîne Nabino ya Tindika Télévision, votre chaîne qui vous donne des informations vérifiables à tout moment au wapi bozalaka vraiment na posa ya koyeba o ezako lekana kati ya culture congolaise topé na o etali politique ya mboka na biso. Mesdames et messieurs, cette fois-ci nous prenons de la côté culture pendant koyambela bino les chefs leaders lui c'est Joe, mais leader Joe, qui je dis bonjour leader. Bonjour. Sentez-vous bien. Sentez-vous madame. En tout cas, pour nous vraiment na posé la précision au Sengeli. En tout cas, on s'est présenté moko nandengo lingela kabayi bona artistiquement parlant. Merci mingi na malobo pesinga pe na parole. Bon, na bato mingi bayi bangai ngazali musicien nazo beta kitira biso ba mongo e folklorique o banda na vie na biso mabelelis wa tika biso bato ba o bangaka ba découvrir ngai ngo pe le pe na 5 ba to ba na monde entier mobimba na ko pesela ka critique na biso. Merci beaucoup à la culture na bango parce que baza la musique folklorique donc leader au bandi parcours na yo na orchestre ya Mabele Lisi et lolo Mabele Lisi Zate. Est-ce que vous savez biso pendant non avant pendant et après Mabele Lisi orchestre zo kenendenge nini? Bon, banda via kenda pour le moment tous appels mouvement zo marché malamu. Nabaya toujours na conseil nga ba mona kandenga de travailler système to la saga que idéologie a vendenga tika kibiso via tixo mais to travailler ka toujours to peut saka elengi que a vendenga kei que babo sala vete via zakaka. Merci beaucoup. Toi, Bossana VTV Zakaka. Alors, Mabele Sazalaki, non le banu, au banda kindenge nini, au takimbala makonda ku, au lamki de banda le funa kende, et pas Mabele Lisko kende koye kola koyemba, topi kokende koyemba, to zalaki kenon, et zalaki na mutumako o atinda kyo, a poussé leader John de Zabon, faut kende pas Mabele Lisi, au kende koyemba banda lelo. Merci, je laisse les gars d'Okasi. Mais Batimi Malobaganga, na uchepanga, uchepa mabesité. Nga bimina ndenge na ngai ajepa mabesité kolone pour ça bat bol ba ke ou te pas Mabele Lisi tant soit tout ba comprendre ndenge na yembaka tonalité vie
omaka aya ute panga te pas faire ma bécité. Mais quel est ce monde d'abord non nous dingue via yemba na dingue yemba te basi réellement au yone nani a tricham ninga to bena na zo idolation ya moninga. Merci. Zunguruke ye amotema mama na lelie pasi na motema mabeleli sakenda pasi na motema mimia bamongo akenda e pasi na motema o okangaka foto bongo tshana ndako bongo tala kanga na tango ya kolala bongo tala kanga na tango ya kolala wana bolingo biso ize komilo yenge. Merci beaucoup Zoyemba Kitoko vraiment zala kindenge nini kozwa vraiment rythme wana ya koyemba du côté Mongo Boy. Merci mingi bonga na zana botami na makila ba artiste zana mama na moko babenga mama vala biso za batu ba makila to botami na d'origine na Équateur donc koyemba na ngai tellement na bande ko landa mer na biso trop bon ezaka don na biso don na biso penda loti na ko eza don na biso ezate mutala kisanga itoni te eza penda don na biso ya bokoko. Siko pona nini sere meza don na bino bokoko pona ni batu mingi ba meka ko comparer yo na mabelisi apparemment oza mwana wa uta na orchestre mabelisi parce que tout le monde aka lelo tozo mona ba bambu ba vie na nga zulu bazo ko cartonner pe na côté na bango courant que non par rapport na bango ba bi ke yo oza na se bango baza dikolo parce que yo mutabande ko tombola zaki mabelisi mais bango jusque là bazo bunda puis bazo cartonner monde entier bazo cartonner du côté folklorique sans bazala na pundi na sima na bango. Merci mingi. Bon, ce bango bazo cartonner et ko attendre ce chance na bango. Onga zali mono na bimisi maya bango. Bazo cartonner pe na marque na ngai. De na kangi pe kini na marque na ngai. Omo lelo ce utamboli kisasa mobimba mtoto ya bijo. Ba bijo pa ba bin musalo na zo sala. Tansu ba tu ba banda liboso na ngai, tansu ba katana ba tika sima. Ngaso leki bango liboso yango monike ya musalo biso topona banda tozokola bo mwana silo tokoba mikolo musalo na musalo ngala sakazaka musala musique ya penda mingi bya ko ba fanatique ezate. Merci beaucoup soto longoli leader pe idolâtre troloba azala ki idole na yo za mabelelisi oui on a za papa on appelle ça papa oh lelo bato mona biso lo ezaka na ko pesa exemple boy lo ba ko louer biso mais ba benga so na ko moka mabelelisi mais pas nini vie atika eloko moko boy oh lelo zo pesa biso lelo toyebana ki na grâce à vie wana lelo ba miso baso wanga na vie wana baza ba reconnaissant ah oui ko dans le ba eloko nini oyo za la reso talobi ke non o remeza malgré zangam no salango meza apona mabelelisi soki ezali pona été nenga na salango te ndeti mo souvenir mo be mnene oyo okanga du côté mabelelisi zani bon souvenir nga kanga c'est pas vu nga mabelelisi zaka ke vie nga sali mingi akanga pe kini ko côté na ya kangi penda kini mokili pe yokaye bezaka makamunde ya nzambe kaka ndesala ke benda vie akende biso ba totikali tolandaka idole ya vie na biso ndinga tiki biso na bulo yo kaka solo ba bino batu batikali bola na idole ya vie ozo sala lision na banani par exemple banani bon baza ebele ole lelo batu batika biso tokoba par exemple vie na nga bambo René Lokwa Zulu Mayamba bao nga na yebi bango wana ba ole totikali otozo pesa idole ya vie ndinga tiki masolo ngo nyoso na katakini na musique folklorique lelo na moni otangi bambu otangi René otangi Zulu Mayamba totie Comez na bango o wana na tangi bakombo nani o jusque là yo soku ozali o moni aye place ozo jouer musique na yo okoma na ko trembler ko banga ke non muto aleki ngai na mekate awa bon pona ko trembler muto te pa tellement na zana signe na musana ko trembler muto so muto par exemple mwana mayaye Pande zakasema biso zakasomo leader yake otala yo faut tade pesa te espace ça nini ayimba mamuke ameka mamuke mais elo esprit ya ko trembler zate pala ngai esprit ko trembler zate to ba moi so vandu obike non ndeza boye penza na ndimla ki pa le kanga na moilo mobwe
et cause la nani na bango na tangé ba kombo bon ça na bambou René Zulu mayamba commerce normalement ko lobate explique ya koleka lobaka ke banani omona ke yo sepelaka na bango soka zo yemba ngape nende na sepelaka na Baptiste na biso ba folklorique c'est pas mingi na vie na bambo c'était beau chanteur moi mukeza René troisième mesa et pas Zulu mamba bon comme ça sepela nani pas né oui marque bon ngana yebiete bo surtout te pa na paramètre biso bata Équateur ya zate ya za botami na Kisasa biso botami passer mboka tuende Kisasa ko ya botami na Kisasa ya botami na Kisasa bino botaki mboka bo prendre déjà musique ndenge zala kana ndenge zo kindi bon boazane muto azobeta ne musique ya zaki tsezo bo tellement bakulaka so pe bavani bona so ba séparer c'est ba ebike ana musane malamu bon musala muto jamais ko critiquer yango itimaka na musane batu ba otala ne batu ba pressé habiter a oyete ne batu nde ba yeba exact comme ba fanatique ne ba onde ba yebaka de biso tellement ba leader moto yeba exact. Merci beaucoup, leader Joe. Babi leader à moi la mke ma libellé. Alors moi mutuna mke parce qu'il n'a comment qui ont déjà na statut nanga parce que mon statut est vraiment suivi dans le monde entier parce que je suis journaliste. Ya chaîne pa mnene. Donc erna komi nazo yamba artiste Joe. Mutuna ezala ki moi mingi za oyo koyeba oyo meka ko relater biso mke par rapport ya leader na belé ici ndo ezala ki nae ezala ki relation nini en plus c'est là ezala ki ememeti akende kokufa moi secret wana tonto yeba ezala kani bon moni secret ya moto biso batalibana moto yeba ezate bato yeba ka bato ba na kati vie mabe ça vie na biso eza vie yo lelo ngai na lelo na lobaka tana utaki mbandaka na yaki na zeso vie aso beta par exemple na yolo tozo ta musique ave de ta vie aso beta ngai na vie po to yeba nezaka nini kandi tokuta na bandulu wa tongo naza no kesi ya masala ngai commerce to beta ndilo moko fa na sanef ni tokokuta na vie mabele e otombe peke papo abotinga kufaki tellement ayebana ki diana maman anga mame vala e mame vala pe invita ki ko yaki na matanga singa ko via yemba mais azaki na muto ko yemba na ye azala kite ngapete mana botaki kura tomati podo moko na vie mabelisi so le azaki na bomboyi ako défendre ko loba to yemba na vie bata pe travail nanga vie atombola ko loboko na miso bato ya miso public aloba pe na mikabi ke mwana oyo ko kene so ke liboso yango mo lelo to bosanaka muto asali idéologie ote waza vina biso lelo ata kufi ata bango loka ba reconnaître ka viete bola mo ya sala so njamba ko sunga ngai ngana ko se eloko moka bien e ko pesa tous les leaders qui baza maïl ba bosanaka vie wana te vie lelo asali ke biso to yeba neza se vie wana mais so ba bosanaka vie ezana bango. Merci beaucoup. Sur boss en avis dans ça bango alors yo ça l'effort yo boss en avis vous allez na souvenir on est à tout moment. Est-ce que vous avez temps yo kokende ko visiter famille na oyatika ba na soit moi si ou bien ba nièce na yo vous avez temps wana? Bon. Ta ezalaka nango. Pa vient nga na ko ba mitu azalaka na Grand Monde. Na bande ko kende. Bande ko kotala ba vie ba fa mpe ndamba yebi ngai. Na miso pe ba kufa ba yebi ngai. Ndeko kena ndeko tala bango ndo tala bango dope la mission pe batika to kutala na bango na famille pe to kutala ba de orchestre ngo bo panzana bo comme belé trop et ba nombre so bo comme combien de orchestre mabilia ya folklorique du côté mongo bo comme combien de d'orchestre oyo yebi personnellement pour nato et ba biso pe ba wazola na biso de partout dans le monde entier. Bon banda via kenda le to ko ba mouvement et comme le 5 orchestres. Bientôt vient bambou ba to kabwana na ba shiro wa bango tu bazali sanga orchestre viatika ki ba kabwana ki so to ya bambou to ya shiro to ya comet to ya zulu to ya reni to comme le 5 na ngai le 5 personnes o to ebilo na monde bazo cantonner de bango mu va peso keneka kitoko elengi pina o bana michoku tozawa to na préparation studio
On a studio bientôt mardi à l'Obiawa. Photo aussi ça, Maramango nyonso. Bato pe batuninga minga bibe. Bano c'est un mouvement toujours ka pala kité. Première fois nga na beta pala ki na banja auto sala oyo. Para ki ngezani expliquer son nom para kizani. Para keza loko studio. Tozo beta studio. Tozo na kata studio na ba ki na bengi yango pala ki. Donc tozo préparer studio na biso auto sala. C'est que vous préparez studio, ils ont combien de chants, puis vous avez préparé et puis ma colonie officiellement pour na bateau, bah mourir la musique, vous zéla, bah y bah ne fils que la date, le mois ou l'année. Bon, na bateau tu bazo zéla album la bise zako bima bientôt na 7e mois, c'est que na juillet bon zako bima bah zéla yango bah bibilo wale yango na moto te. Loko fait bella moto ici to liango à l'aise c'est to liango ya moto c'est que go bella bien té de bloc zo lambama do base à la calme base à to zo lamba biloko za lengi to boy ki beta ki biloko manja ndate de to beta biloko mo pe que to lamba biloko mo ke base là balia et comme apenda pio Alors nzembo yo obeti wana ba sujet na ngozani est-ce que ba titre ya ba nzembo na yo ezala na kimongo to ezala lingala o biso to loba to lingala ya bakanza. Bon ne ma ba nzembo na obeti za pena titre ya kimongo exemple ya liboso nzembo bose zali o nzembo penda e bujaka ngai o le sa na bete ngwawa première chanson za na no bilima to ba lokwa te to benga ba wa o tu ba kufa Otuba Kenda. Obinga na mabele lispe le roi ya Kenda aya. Aya kota. A tu première chanson. Mais quand on manda première chanson bilima o yoli yo. Tobandela bilima yoli yo. Bilenge yango boya kalelo banango baye. Oya biso bana tokolela bakenda o. Merci beaucoup Kitoko Makasi. Bon deuxième chanson yali. Zali première chanson, deuxième chanson Zali. Soki natali likolo nazongisi miso sima na miyokeli njoto mawa iseyo zoka mao. Nzembo za nzembo kaya mawa po na nyeso yoza basé kaka na banzembo mawa to oza basé kaka na banzembo oyo il faut rebeta na matanga to bana banzembo fête ezate na tous les 7 chansons wana ezali ezali comme exemple manzembo moko ya animation ya makasi ya bamongo. Bon neti nzembo penda ya animation ezali mingi nzembo to salaki bon Moutouba mingi azo travailler mingi za petit nanga chanter. Oui, peut-être pour ça que tawana il faut travailler. Il faut te bimsa ba petit alelo ba bima. Il faut ba bima petit soka za ki akosa penje mbango mena na yete. Au mona pe soko za na concert mona. So dans un concert na mona ben le quoi nazate mona mona ezate donc ce que toloba est-ce que bino bozwaka peton ya ko zala na répertoire na kati ya sokoda to sonika soit bozo préparer kozala parmi bato bazan enregistré. Bon tu as peine associé nango makasi ba pe bazo funga YouTube azotala nazali na ligne mais na lingi teke avant de côté la ligne bato bazoli quoi na sisa eloko nga nazo sala eloko ni studio nazo betati yango na bengi eloko wana to nga to sisa yango mingi watanga na YouTube pesa nango sauf ngo chombo no ba komi bokila gonde de job elingo o mona YouTube nazali kande bato bazali ngape nazali ligne na bango na batapoto batalaka ngai France, États-Unis, Amérique tout. Surtout biso total ma monde entier alors biso na mukuse penza moi déjà réalisateur ça biso signe donc moi quelques minutes on peut nous accorder pour notre aussi sa émission bon penza alors biso par rapport il y a fonctionnement il y a orchestre ça la ndenge ni pour na ba oyo baza partout dans le monde entier au bazin pour ça va produire bino topé bosso boza déjà na producteur to éviter bozo fonctionner ndenge. Bon pour le moment de tout ça tozo sengaka lisungi na moto nyonso to tangi biso komba moto te mais les seuls moto lelo na mona baza deux personnes o lelo bazo soutenir nga lelo
ngajo tamsu na omonana ya liboso ezali lelo soki njamba sungaki na ba propagande ngaka leka mais contre tata mesamaki ba jaloux bakotaki komona ese Papi Bambila motema manasi o lela zo soutenir ngai ya mibale ezali sampaki azane mokongo ya motopamba to benge motopamba bazaluka bato mibale ba soutenir ngai jo ya liboso eza Papi Bambila motema manasi sampake bato bazo simbanga lelo ngana yebana eza bango na sengi na bato batikali bola ndaka idéologie bato nanga mibale wana Papi Bambila comment na beka pamba tata vient nanga voilà ba penda vient nanga pe na ba paramètres otali ba boss ya zali batambo wa benga ba ba ya te to benga ka bo Papi Bambila eke ka bon ayi mo ayi parmi abatambo ya zali famille batambo ya zali to senga kana nzambe azana etiza suka to senga pe mingi na bakula kana biso ba mongo gilono le grand baleine mbisa monene bon na bose pe fe na moko lelo komi gouverneur pe ape mona mboka kaka ya mbandaka na osenga pe na tema komo pepe na kangaki yango to na osenga na boko na bakula kanyoso na poni na ngekolo te ezala mokongo moluba moswahili motetela mais apparemment pour mta jouer na orchestre ibne singa azala kaka mta Équateur azaka mongo soko bato ekolo mususu bayaka te ba waza posa babeta musique na bino te eponi ekolo te eponi pene ekolo te ape na biso naza na bakongo balia baluba bateke pe bazali mais to beta na bango bazali eponi yango ekolo te eza pona ko vante te koloba te eponi yango ekolo te. Merci beaucoup, leader. Tout comme Nasuka émission, leader. Il y a une relation entre Bino na Kofi Olomide. Vous avez une relation nini parce que tout le monde qui avec le leader Mabele Lisendenge et Zalaki na banungo nungu n'habite est-ce que succession na ezoko se poursuivre kaka topé moi bilinga bilingezali. Bon merci baba. Ba idéologie na bango nga mo pena lo babiate pona kota na idéologie na bango tena ebi yango te eza ba mamuna bonde baza kusala donc na eko na ko lo batele ko na ko sana lo ba lokuta te donc o nga na ebi na ngate o na yebi na koloba mona lo bezate na lo bani. Alors, moi, un mot pour nous de partout dans le monde entier, pour notre orchestre, pour une émission comme ça, tout clôturé, parce que déjà, on fait signer. Bon, merci mille na fanatique nyonso o bazolanda bokila lokondo pour le moment. Tous en akata studio kandi na lobaki, bientôt biloko zosi la na 7e mois oyo. Bozoli ya biloko na opesaka na remercier mille ba fanatique bayaka toujours. Place naza ko beta o balanda kangai, mingi na kopesaka ke siège yo bayebeli ngai. Ezali na Fokomo chez Papi Bambila na bare ya Koi soko yiwana okutanga chaque samedi dimanche vendredi na betaka na le garage na Mososo so vendredi okutanga wana mais référence na ngami pona kozwa ngai eza penda chez Papi Bambila arrêt conteneur chaque week-end nazaka na 3 positions ezaka vendredi samedi dimanche papa ba weekend etikali ema mususu yango no senga kana ba falaki na pesi mbote mingi na bakula kala biso nyoso sito bita to tanga to zolia bataibele o ayebika ki alingaka jo seke bo benga ngana numéro oyo 090 65 50 467 numéro na ezape na WhatsApp 090 65 50 467. Bon, on a fait simbote mingi na honorable Papi Bambila, Oseka, excellence Godal Motemona. Papa Ataba Salaki Mabe, Njamba ko confirme bango. Yoza papa abiso, oyo sala mingi na limité ba yebi. Mais ko bakota ki bandoki bakoti Njambe akotala bango atala likolo.
Merci beaucoup, leader Dieu. Merci pour la visite, plutôt pour répondre à l'invitation de Bisso. En tout cas, je tiens à remercier moi Lamboka Refait qui sont de London, moi Lamboka Papi Kelly de London, moi Lamboka Papi et tout le grand Gilois depuis London, pays na moi Lamboka Engambe Lama en London. Toujours Polydor Kalema na London, moi ça va tout papa depuis Magester, je te salue. Na bossagnoté agence sur Charles Mbongo contre Mbongo tini bon kakalelo pe Ozamo Bimbanzo Kande. Bienvenue Mangani, l'Autrichien de Valère depuis London. Bienvenue Mangani, l'Autrichien de Valère, sans oublier yo nabi yo bako bossanote na bossagnoté nan sous papier à tout le grand Julas Lucas Sonate Jésus Lucas Sonate Jésus depuis London na Engambe Lama na London. Donc bambote nanga vraiment ya belé na maître Emmanuel Ndongala babi les Français noirs Melkata un seul noir parmi les blancs na bossanioté na grande équipe ya tindika pe na sima ya caméra tozalaki na Franck Mongata balobi les réalisateurs d'excellent, l'homme qui fait bien son travail à tout moment, la grande famille Batolo, la grande famille Mongata, la grande famille Kapayos. Je tiens vraiment à vous remercier. Donc, ceux qui vous s'appellent une émission, vous appétez, vous aimez, vous partagez, vous commentez, surtout nous appeler. Vous sanate ko benga biso à tout moment parce que tout ça on a toujours pour nous satisfaire bino na ba besoin na bino nyonso. Alors leader tout les manabiso pour émission Céline, mais aussi kaboete hein. C'est une émission musicale du côté nostalgie bien sûr. Obetebso kanzembu moko ya mabele lisse. Oyo ko mema biso directement na résurrection nae. Iye kokolo moseke tando mobina mafoku bonyoma mobina mafoku bonyoma mobina makolela ngomo baye na biro ye babango baye na roke angana leli bi police ambo moteme kokata zuate mimi amanga kenda tika bana o ya o mabeli sana likira kina yore mabele o ya o Mimi agenda tika bana o Boseke konda mboshiri pasa kina joja yolele